sala bozwaka bozwa pena oyo ngangilele esengo ya kokutana na bino baike liboso etandoike pona kolobela mambi matali ntombwa ya ekolo ya Congo na lolenge nyonso ya kosala lelo tokolobela misala ya ekelezia na kati ya Congo pambate boyebi ke Congo ezali mboko ebiangami na lopoto eta laïque mangomba nyonso endimami mabe eza ya koboma mabe eza ya koiba malgré que tokutana na ba mangomba mususu ba kendeke mwasima awa nazanga mokote na yambeli bino nganga nzambe okombo ya Onésime Ngindu naye elongo tokokota penza na mozindo ya sujet oyo potoye ba penza nini ekelezia esengeli kosala pona bolamu ya Congo. Nganga nzambe tope prophète tope sombote mbote papa Jean-Marie mbote pe na bainyoso bazolanda biso yebisa na biso est-ce que santé ezali malamu santé eza malamu na ngolu ya nzambe yo binobo simba kabatu mingi na mutu ko bondela ozobanga coronavirus te ozali ko sala lenge kani na eleko oyo po mibatela contre coronavirus bon na eleko oyo tozo respecter kaka ba principe ba pesi biso na état na biso nous tozaka na bandako to siliko yeba ete bino banganga nzambe bobika kapenza mingi na mabonza lolenge mboka na biso ezalaka na ngonga oyo bapekisi ekelezia kosambela na mutava na ndako na ye bozali kosala ndenge nini pona lobiko na bino papa Jean-Marie eloko ya kosimba ezake bapekisi rassemblement mais nos bureaux sont ouverts ba bureau na biso za okangate mundimu oyo otalisi miracle otalisi Jésus-Christ te natan lokola wo yavani na ndako c'est parce que l'église ezate mais wo yaza bien enseigné kokini kupesa nzambe ba droit na yendenge pesa maka bakangi angote mabe rassemblement za au-delà ya 20 ce que nous toqué opesa ba droit na l'église na ke ko sele parole pasteur ate angai na ke ko sele prière na salle na ndako l'état boya ngote mabe ya rassemblement même toko ko pesa dim na ye action de grâce na ye mais na pesa te poto moni mingi bakomi numéro M-Pesa numéro ce qui a compte bancaire kende pesa dim kende pesa offrande te papa ce qui pasteur azo sala bon baboko mestre ce baboko mestre peut matanga bibembe te pourquoi biso ba pasteur toujours finir cette église donc tout ça ndemo moguna ba enseignant na minute toujours le lokola baboko mestre donc tout le monde enseignant mogota ye azokoma numéro bo pesa ninte c'est que biso nyonso toujours subir ndenge moko nganga nzambe Onésime lelo tokutani na ona nzela tolobi to otika yo olekate sans que o répondre biso o yanola na mitura na biso eloko penze vandisi biso awa ezali misala ya ekelezia na kati ya Congo lelo bato ebele bazali komituna baza kozwa réponse te yebisa na biso église penza oyo esengeli ezala ekelezia oyo biangami na nzambe pamba te na Congo mutu nyonso amibenga kaka obele musala nzambe ngape lelo na kokola mokalelo ngonga swingai na lobi hop nzamba benga na sale mutu akopekisa nga azate bongo tokosala nini pona koyeba ekelezia ya malamu na ekelezia ya mabe po Congo na biso etongama papa Jean-Marie na moment tozolobawa toza mingi na batinda mi ya satana na kati ya église na biso ya Congo Kinshasa Congo RDC ensemble église doit être au milieu du village église ekope sa couleur te église oyo eza ya parti oyo église ya opposition église ya majorité Paul na mikanda na ye ce qui toujours tanga na acte 20 28 azolobe que prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux par qui le Saint-Esprit vous a établi, sur qui le Saint-Esprit vous a établi évêque, prophète, pasteur. Nathan déjà Zamba a pu sur charge
Songolo Pakala. Na kati ya batrupo wana toza na bato ya PPRD. Toza na bato ya IDPS, toza na Cash, toza na Lamuka. Tango bazoye pa na Nzambe, bango baza na couleur te. Déjà na kati église couleur eza te. Couleur ezaka ya Saint-Esprit, makila ya Yesu. Otango pasteur atelemi na tongo. Alobi bobete na kabila maboko. Apesi couleur. Na boko alobi na botuli maboko wana. Papa, laisse Nzamba avandi. Na Nzamba atili boko na litamba zoka mwa. Wana na tango wana un opportuniste oui akomisiko koluka a changer couleur mususu mais il faut ce qu'on a finga mutu moko songolo on a betseki bato maboko na komona ye na chair déjà na tango na peuple dédié à zotala que non oui ya zamusana na Nzambe te na tango zoki couleur bleu na pourquoi parce que makambo changer olungo zo couleur rouge déjà oui les églises te oui komi makambo mususu église doit être sacrée. L'église est un endroit où il y a un parti politique. Discours est un sous-souté à Magamonazam et comme un discours il y a un politicien. Bateau n'a pas compris tout le monde beaucoup l'élo. L'obi bakou bois kayo. C'est-à-dire ceux qui déjà église est pessi couleur. C'est qu'église ou les autres église était. Vraie église tozo yebelanga partir ya couleur. Église est sur couleur était. C'est pour cela que nous avons presque na bamboka nyonso seni ezanga toujours na pasteur. Pourquoi? Parce que l'église faut toujours au milieu du village papa. Église de Sengelier ça là au milieu du village pour na moni penza ke o lati penza si jango na makambo tikolo basiko yawa bobete la kabila maboko na botoli maboko na betaki kabila toloba moi mboka Joseph Kabila azali mo santo te azangi pe masumu te akoki pe kozala na moi faiblesse pe nzoto na ye ndingisa lobi abanda ko pesa dim mais banda azali susu na bokonzi te azo pesa susu dim te ezali sumu non bongo ye akoki koloba te bon lokola azo pesa ngali susu dim te akomi kosala makambo mabe na botoli maboko na ngamba betelaki ye mais ce que ozo ya na ngone tango apesa ki dim est-ce que beteki bato maboko tango apesa ki dim pourquoi tango azo pesa lisusu te olongoli maboko tango président de la République actuelle toujours on a eu à quelle église azongi tomoni ye na stade azo dédié mboka na maboko ya Nzambe eza mabete soki pe président sortant azalaki na yo lelo azali so na yo te to azali so na bango te eza ba contre rendre ko ya ko sala ngona cherté wana eza ndo ya Nzambe eza église ya Nzambe laissez le nom oye kotanga ma place wana eza kombo ya président te eza kombo ya ministre te eza kombo ya Yesu Kristo. Bible zolo baka il s'est acquis par son propre sang eza makilo ya politicien te nde kufeleki biso eza église ya Yahweh Nzambe na tango zomona siko pasteur akomi na niveau wana c'est que pasteur oyo azali susu ya Nzambe te déjà atengami inutile ya kobenga ngo église to lukela ngo kombo to benga ngo parti politique basango babomba te basango baza na Seneko bazi yube sala yo Seneko 2 ou bien 3 oyebinga na kanga maloba ya papa na biso feu Antoine Gizenga avant akufa avant atika musana ya ki premier ministre aloba toloba na lopoto quelle que soit la grandeur de l'esprit le corps a ses limites ata esprit e komakasi ndenge nini nzoto ezangaka bolembute yebisa nanu biso est-ce que lokola penzoto ezangaka bolembute er moko bino nde boyebi mokili na bino ya bampasta est-ce que er moko moi lo pipi ezalaka moi drogue pose courage ya côté ya topé okomela kaka moi mai na yo moi ji na yo ozwi makasi okei côté ya bon na biso bato na Nzambe ezopesa biso makasi sa ka prière soki omoni pasteur abandi komela ba drogue azomela masanga c'est quoi naza sensé spirituel abengami te mais toza na bango ebele bayaka na te vao poto yebi pe ba église mususu moi lo pipi ndi mama par exemple les dieux de noir bango betaka moi lo pipi na bango balobi ezali titi ya bwanya bakoko pe bakotisaka pe mwa bwanya sima lo pipi wana soko bendi yango
okomi ko raisonner ko okomi ko solo na nzambe na ndenga milimu biso bakoko batekele biso église te biso yesu nda teke église bon yebisa na biso siko likambo ya monene ezali kotambola mikolo oyo prophète Onésime tomoni eleko oyo ya mubu oyo ya 2020 bampasata na makambo moko boye oyo peza ya toyebi te oyo papa na mwana akoki kotala te touti komona toutaki koyoka awa tolandeli mpenza soki yo moko oyebi oza na biso na Kinshasa muke awa ebandaki soki mwana mboka moko ayembaka banzembo na ye soki mwasi soki na mobali soki kolongola bazemi soki ndenge nini bavideo kilikili lelo sikoyo tokoyi lisusu na video moko ezali kotambola mikolo oyo na mois de mai oyo ebandeli nango ebandi na bavideo ya banganga nzambe est-ce que otalaki mpe video yango oyo ya suka oyo otalaki yango papa soki nalobi natalaki te wana nakosi natalaki bon tomoni mpe ndeko azali koloba ke bakoseli makambo azali koloba ke bamonte video wana yo mpe ntango otali video yango toyebisa na biso na bosolo eza ndenge nini est-ce que eza ye to mpe eza montage ndenge bato bakoloba ke video wana eza ya lokuta tolobi mpe pasteur Mukuna pamba te toloba mpe kaka po eza bongo tomoni video bato balobi ke eza pasteur Mukuna alobi ke eza ye te yo mpe otalaki video wana papa Jean-Marie toza bana mikete bato bayaka kokosa biso toza na 15e siècle te toza na 21e siècle na kotala video au moins azaka na lipasa toyebaka lipasa ngote sur ce temple ya tata wana eza oyo nzambe afuti ye nzambe afuti ye eza lokola na bible chute ya Babylone nazanganga na nzambe nakoko ye mission te nazala na bapreuve te bana na nzambe bazolanda biso na ndako bafungola bible na mukanda ya Apocalypse chapitre 18 verset 5 à 6 car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres dans la coupe où elle a versé. Elle a versé au double, versez-lui au double. Papa, makambo nyonso ozomona oyo na sakolaka yango na mateya na ngai ya 3 points. Na betaka sete na mboka oyo bato bafingaka ngai bato bapesaka ngai raison te tata wana abenanga mwana libebi akoza makambo ebimi lelo na miso ya bato 2 Samuel 12:12 nzambe azoyebisa David oyo osali ya kobatama nga na kobimisa yango na miso ya bato mpe na se ya moi mutu nyonso akotala yango lelo bato bazotala yango na bana ya mike bazotala yango na kobatama papa montage ya action mouvement du corps etikala kozala te même bamonteur oyo bazolanda biso sikoyo mutu asali bamouvement ezomona na mutu aza fatigue anali misike ezobeta wana bamontaki yango toyoki misike bazotanga kombo ya Selina bato balimbisa ngai tomoni masuba soki tozolandelaka ba audio ya mwana mwasi wana atangi kombo ya matsuba mwana mwasi alobi nazalaki na kotisa nakende kotsuba ntango akofungola nga porte na kima tata wana azwi chansa apesi esubelawo masuba ezomonana tomoni basini nyonso basoyi tomoni tu puisque emonani na miso ya bato ntango yokoya koloba eza montage papa biso toza bana mike tata wana nzambe azopeye ye oyo asali na nsima bible autilize église mpona konua société soki omoni nzambe abimisi mabe ya motu boye seke ebandi lelo te ebandi kala
Ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Payez-les comme il a payé. Rendez-lui double selon ses œuvres. Nde Nzambe azorendre ye. Tato ya kotisi mabe ebele na église. Akotisi bale na église. Batu bazo ya ko célébrer score ya match. O Nzambe azana ngote. Pour ça. Aye kozwa politique. Soit disant éveil patriotique. Maintenant na zo bien éveil tribaliste. Parce que ceux qui ont le ba mort ya kamona sampo. Et bon, on va mourir, moi, dans le sein, mais aboumé na songololo. Déjà, avec qui bimina monoko na ye. Massacre ya Makobola. Atteignez en haut déjà. Il y a des à l'obé en haut. Il y a zone de mille écoles na ye. Papa, aïe, qu'on soit politique à côté de l'église. On a un zamba vendre à zota la ye. Tata, on a un pozoa. Maboko na ye pendant que l'église est zone de pona muyembo ya sexe tepo ya saleki ya liboso wana ya défier Nzambe ateli muyembo wana maboko na moment église est zone de la punition ya bajar ya bato wana donc na kotele maboko na tozo talelo tozo moneke monsieur na mutu atele maboko basaki de chez loko moko Nzambe tango avanda lobino. Il faut utiliser. Il faut utiliser mon musikate. Il faut utiliser ta yanda. Bible Jean le bâti ne découvrira point la nudité de la femme de ton frère. Moi na apesi komo na ye alobi ke komo na ye Mami Chibola. Mami Chibola moi je la connais très bien. Chibola wana apesi komo. Ngana yebi très bien. Même komo bazo tanga ya Kancha akufa. Kancha azalaka prophète. Mwana wana nde Kancha abalaka. Moi c'est ami balé. OK. Papa, même le pango azolo boke, ba biser na sexuellement à cause de le pango wana eza na bandal, Kancha azalaka kotonga yango esilaka nanu te. Alobi ke météo. Batuni ye na moko ya ba émission ka ya ba confrère na yo. Osaka na le pango na météo tata wana lobini. Ezali oyebi Kancha na yebi ke FCC souffle est-ce que vous allez comme FCC c'est ce type ya tato ça n'a rien à voir na politique banaliste politique babima na makambo o eza abomination ce qui mutu azo contre la tato ya zolo ba montage c'est que azo finga la biso ba mama c'est ko ça na ndeko moi si na ndako te c'est ko ça na bana ba c'était pe mutakala ya pasteur eleki ya nganga. Il est qui en ganga? Donc, à quoi ça lui sauter? Esaïe. Bisotomoni. Esaïe. Ngana yona mate ya awa. Ba pasteur batika kindumba. Ba finginga mwana libebe. Kindumba ya ba pasteur na lobaka ezo sele na bortel te. Boko mona ba na bortel te. Ba pasteur bazo sele kindumba. Na ba bureau na bango. Bazana tumo tumbetu lokola ya ba minga nga ba docteur. Ba pasteur bazo sala kindumba na ba chantier. Ba pasteur bazo sala kindumba na ba mituka. Sikoyo papa Jean-Marie Bisangai. Imagine notre zone. Et ça na hôtel. C'est ça la mutuka. Et ça le qu'on a tout fait. Jérémie 7:31 attendez. Jérémie a chaque fois a tout fait. Alors que par défaut de place, on enterrerait les morts à tout fait. Et tout fait, on attend toujours fier na malade à corona. Et ça, en Italie. Le lot par défaut de morts, plein de morts, bazo boka batuna vale wana. Déjà, tout le bakango. Na senga kabana basi. Boye le biso ba vidéo ya batata wana tikali. Oui. Bako sa gynécologie, oui, bazo sa gynécologie. Biso to mona tata mobimba mukolo mulumbu ya tata mobimba bande. Una sokam soki wana mwasa kozana audace courage à okende kufunda te ministère public akusunga biso est-ce que ya sa tata mobimba ebongo mwana mboka Onésime Ngindu prophète de votre état bolimbisanga na yebaka nanga français makasi te na liboso ya likambo boye solution
eza nini nasengi ozonga penza na nzoto ya nganga nzambe oyo asololaka na nzambe soki video wana bamosusu bakoloba eza ya lokuta bamosusu bakoloba eza montage bamosusu mpe bakoloba ke bamonte yango awa na biro oyo nde emonte video wana bon yo sikoyo ozonga na nzoto ya nganga nzambe na molimo ya nganga nzambe moto osolola na nzambe solution na likambo oyo penza eza nini solution na likambo oyo ezalaki tata wana asalaki erreur makasi ntango image ebimi le 2 si je me trompe pas un certain samedi comme ça au peuple de Dieu azelaki sortie médiatique na eloko ya liboso fallait pas aya kofinga bakonzi ya mboka ndenge amesana azofinga makasi soi-disant discours politique tomoni mpe eloko yango ebimaka na monoko na ye te ezalaka miba kilomoto je camine miba kilomoto je camine ole aya kosenga pardon na peuple de Dieu ya ye kodefie nzambe na moment bato bazozela tikala ta silence eloko nini esangaki papa alobataki bandeko ezanga bolimbisa ngai naza moto solution eza boye soki aza moto na nzambe ya solo asenga pardon na peuple de Dieu de deux azala nanu suspendu asuspendre nanu mateya na ye na chair pe asuspendre basortie médiatique na ye parce que tozomona sikoyo mutakala na ye ata na tv nga nakanisaki première sortie médiatique na ye soki aye kolobela politique akoya mutakala po aza na eloko akobomba etu na nzoto te na bacicatrice nyonso ya genou oyo boye na boye basime nyonso toyebi yango nzambe basakanaka na ye te papa asenga pardon te alekisa yango na passé simple nakolekisa na passé simple wana banda kolela ebongo prophète Onésime Ngindu bino banganga nzambe ndenka toti koloba na ebandeli ya émission oyo ke église mutu nyonso akoki komibenga na biangami na nzambe bato bakondima kaka mpe mutu akopekisa kosala mosala aza te ye moko mokeli ya eklezia nani akosuspendre ye c'est ça le problème mokeli ya eklezia mais nayebi te papa Jean-Marie eklezia ezaka ya pasteur te eklezia eza meme yanga Onésime te soki okei na lopango bamapango ata église okutaka ezaka na kombo ya pasteur sati na kombo ya mwana pasteur soki okei babiro nyonso ezaka na kombo ya pasteur na lopango na ye mo suspension ya liboso ye moko efaki amipesa nano sur le plan médiatique basortie médiatique na ye parce que basortie médiatique na ye nyonso ateyaka lisusu bible te yo okomona kaka mabe ya pasteur ebongo kokomona mpe mabe ya basi bana basi oyo bazali kokweyisa ntango nyonso basali ya nzambe bakolata mabe liboso ya nzambe bakolata baminiji bakolan omona mwana mwasi mosusu alati kolan akei nango église omona mwana mwasi mosusu alati kolan akei nango église kolan wana nzoto na ye mobimba ezali desine na kati ya kolan wana ntango pasteur mpe akomona pasteur aza moto aza nzete te pasteur aza moto aza nzete te papa Jean-Marie bible ezoyeba nous qui sommes forts supporter les faibles yo ntango eza pasteur oza homme fort non parce que David azolela comment les zéros sont-ils tombés nous sommes des zéros ntango mwana mwasi azoya bongo c'est parce que yo okende na ndenge ya baposa ya nzoto mpe mwana mwasi asedu pasteur te tata wana te iso nyonso toza na bodo ya mwana mwasi wana atande azolanda nga mwana mwasi wana ayebinga malamu na travaya na mobali na ye akufa na place wana mwana mwasi azoloba nini eza lokola bacondition bapesaki ye mwana mwasi aye korécupere biloko ya mobali na ye omoni na bible David atindi soda ne na bitumba asali tu baboma ye po atikala na mwasi na ye ntango asali betise na mwasi na ye nzambe azoyebisa prophète Nathan yebisa ye boye papa Jean-Marie mwana mwasi azoloba bien ke tobima na ye lelo te tobanda kobima na ye na bureau omoni makambo nyonso nazali koloba bato bazofinga ngai
lelo mususu liwa ya mobali ya mwana mwasi wana te est-ce que za lolenge moko te na kotosa coutume na biso tant mususu ke mwasi banda ko bimana ye du vivant ya mobali na ye. Mais yo Bible je tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. O wana zaki soda na yo. Prophète moko ya ba prophète amené na l'église na yo. So o banda ki déjà ko bimana ye banda kala nani azana faute. C'est ça. Et donc on le dit mais c'est très importante. Mwana mwasi alobi na kendaki pona zo mikanda ya lopango na ngai. Mikanda ya lopango kozwa te bima na ngai. Kobima wapi na chantier na muna nini pona. Ozomona mwana mwasi asukaki alobi okay lokole ya bandi ko nyokola ngai ye. Biso tozolo bakasi na tozolo kana audio parce que yemo kwa tozolo bayango. Lokole ya bandi ko nyokola ngai. Lelo nazo pese nzoto na ngambe na consentement te. A salika ga netu muto aza concentré rien zoka mwana mwasa za kina image oh na senga ki bana baso bo filmer ba pasteur bo tsaba téléphone wan ba vidéo bo tinda bo bwaka bo tinda ba vidéo wana bana basi bato singai vraiment ndeko nzamba pambole zamba pambole ezanga lelo eteleka ga aluka ka délivrance ya mutakala tato ya monitamu la ezim libanga zui chakunde ke ko sepela te papa biso babulisi biso na mboko ko na vérité makambo ngane na lobiango simona mosa zo bongo mukolo nyoso na ba réseaux sociaux ise biloko ngana te ko longwa 2013 ti 2020 muto pesa na réseau ça te impoli mwana libebe lelo yo soki tokei na ba église na bino tokuta na ndenge tosala ba étude bato mususu bazaka na temps koluka misala te basi mususu bazaka na temps koluka libala te baokanisaka koluka libala eza obele na église bato mususu bazaka su temps ya kosala ata mimbongo te mpona koluka mbongo baokanisaka mbongo bakosenga yango na église nzambe akitisa basaka mbongo comme ça nga nazwa ekoma ya ngai me tozwa vole libala tokuta la plupart ya bilenge lelo ya basi batondi na église sujet principal na bango libala ya poto mobali ya mbongo mobali ya ministre mobali ya président de la république on dirait ministre aza ministre ya libela on dirait président de la république aza président de la république ya libela ozomona te ke ntango sikoyo bazokende koluka mabala wana lokola bakoma kovise bato ya misolo ya église okuta bakolan okuta balingaka kolata babiloko oyo elakisaka mpenza nzoto etelema soki ndenge nini mpo bato balanda yango mpo nini te bokombataka basysteme wana na baeglise na bino pamba te eza mpe à la base ya faiblesse ya nzoto ya bandeko mosusu bakobibenga bapasteur bandeko mosusu bakobibenga bachanteur parce que oyebi histoire mpenza ya bamusicien na biso oyebi mpe histoire ya bapasteur na biso pasteur moko naza pasteur ya liboso te ya kokoya na makambo oyo kutu ye kutu ntango mosusu ebimi ndenge bamosusu bakowangana eza ya solo bamosusu bakoba eza ya lokuta me bamosusu na minute oyo mosusu baotaki kosala lobi mosusu basalaki yango na butu awa mosusu kutu na ntango tozoloba boye baza na kati ya kosala makambo wana solution mpenza ekoki kozala te bino banganga nzambe batya oyo babiangami ordre na kati ya église mpona kotelemela bapratike wana papa ordre na kati ya église ezaka pasteur nde abanga nzambe ya koloba ke église bandemi bazovanda ntango molayi journée mobimba papa nous les pasteurs nous vivons dans des dîmes et des offrandes mondimi soki tokangi ye toute la journée na kolia nini oyebi depuis corona oyo ebandi bapasteur boni bazoleka na tv même mbongo akofuta na tv eza te donc biso tosambelaka bango bazwa misala bango oyo omonaka wana bazoya a des fois aza na retraite na ye mais faiblesse ya mondimi ekoki kopesa ngai posa te nazoya lokola mwasi na ngai to likango na ngai mpe papa nazozoya wapi na mutuka yango eza nzela te eza bilanga ya nabo te mwana wana aza na tata na ye mwana mwasi wana aza na mobali na ye pourquoi ozoprofite na bafaiblesse na ye po aza na problème na mobali na ye po azobota te po papa ne na mama ne baza na mbongo te lokola ngai nazotangisa ye il faut ye mpo sunga ngai wana paster papa ezosalema mokolo nyonso c'est pour cela nazoloba ke batata oyo batata ozomo banda na banda les combattants du Christ na ngai message na ngai ezaka batata wana ngai nasaka niti na batata wana batata oyo toyei kokuta na église réveil modèle aza te
modèle azate siko yebisanga soki ba auto moneki soit disant ba tata ya réveil moko na bango asalibo et bongo le reste batrani moko azanga na église na Victoire bureau eza na ville oyebi biloko asaka na bureau wana soko la nisipe c'est un forcé babandaka na divorce papa to vanda pona kotala ba bêtise na bango te soko na bana suspendre bango moko moko donc bazali ko kamwa suspendre tata on na suspendre vanda na ndako azali ko kamwa lo lenge kana balaki esengela katika la ta célibataire oui bongo azala vrai gynécologue asaka gynécologie mais il fallait que nous iniki na tanga makambo ya minganga papa yango zomo nena lobiawa a partir à lelo na zozo sikoyo autorité le couloir réveil na zo autorité pas déjà na zo depuis longtemps kala ntozo ça la bêtise na lobaki ngai na ye akokuta na ngana nzela na ye église ça place au sana ngote oyebi ba botu boni siko ba ko interdire basi na bango ba kende ba église et bongo mibali ya basi oyo pe papa moi sinanga kende église te pamba te to bandoka bolana ye na pasteur c'est ça chose grave papa nto ya zone seki bato le banzambe retour à la parole bampate yo moko biangaki lelo yo moko bandi ko abominer bango comment les gens mutakali atata mubimba boy c'était une abomination président de la république président Félix atiki mboka na maboko ya nzambe aseli dédicace ya mboka mais balobi yo ye pasteur ozoloka mboka na mutakala na yo mais balobi bino ba pasero bozali sima ya soki FCC soki toloba banda bosi bo découvrir que ba politicien de politique ndezali ko pesa mbongo makasi bokoki kotika ba politicien basa la politique te komi obele soki lisanga ya ba soki laïque o soki lisanga ya banini nyonso wana obele kolia politique tala siko lelo bokoti na politique boyebi ko gérer politique te awa sikoyo bazolo bake FCC nde mutazana makambo nyonso wana papa FCC ça ça n'a rien à voir na ni dité tato bon FCC ça na makambo bon tato FCC nda ya ko longole bilamba na muntu ka FCC nda ko tsaki non, ça n'a rien à voir. Il y a une attaque le place va attaquer. Est-ce que le pasteur a sa politique? Na mboko ba pasteur nyoso ba kena politique, na bo bazale na politique. Ozo yoka, ba wo ba kena na politique ba jona ba poste ya minene, le lo ezaka ba double na place bazo kam. O rera za na justice, o bazo sam un pasteur, asamba ka na batu na yimo kwa kamba. Pasteur a changé nini na mboko na politique. Moko à côté dans le parlement, qui est la famille baba fonctionnaire, mais c'est un pasteur. Non. Tout quoi que le bon côté, batato et basakani l'église tant molay. Donc to kokiko kanisa ete ecclesia na Congo la plupart des distractions. La plupart des distractions église. Pour na ko détourner attention ya peuple lenge mundele atinda bango bate ya biso lukuta balalisa ça faut utiliser l'église pour détruire la société. C'est pour cela que mon papa, nous senga même na bakonzi. Au moni soki ma foute bani na mutu, c'est que ma kolope ko pola. Soki tato ba discipliné yete. Na zo biso ko sala na ba dégâts parce que ça na une grande communauté azokam. Soki tata za ebongo bana. Ebongo bana spirituel ya zana bango. Prophète Onésime, mais tata wana c'est vrai aux Sengele et Tumbo azaye mon côté quand même ngana zo kama kaka pourquoi yo zali kaka ba pesa kaka tata wana et pourtant moi na ye muso azali musicien oyo lobio a otiko chera maboko awa atanga mipena makambo mabe makasi kutu ya ba vote nini boko ko sengela bango etumbu te ozali ko sengela obele tata wana parce que yende azala ki tata exemplaire ya yende sanctification dans la kananda kona ye si yete tangu ya bebisi faut batse ya leka toujours tala ezaka na ba organisation na réveil ezaka na ba autre bataka ba représenter la réveil vis-à-vis à l'état nazo tala nazo na de demande na bango ezani likolo tata wana so na moni réaction ezatenga na ye na télévision pamba te oyebi likambo oyo ngai nazali komonela d'abord aspect négatif na yango d'abord na éducation ya bana eza likambo esengelaki ministère ya éducation pe etelema pamba te bana oyo totindaka na ba école de dimanche na dimanche nyonso bokende église babondela mpona bino bana wana air moko pe la plupart ba adolescents bakomi na ba téléphone batalaka bakotaka ba Facebook ba réseaux sociaux batalaka biloko nyonso wana
ngambo mosusu pe toza na ministère ya to bengi oyo elandelaka mabota oyo genre famille bana bazali baza vraiment abandonné na kotala biloko ndenge wana éducation ya bana eza détruit yango moni na zoloba soki ova na ndako na ye ava na canapé alobi basalinga eloko te mais wana eza lokola nete batindi bamosusu bosala koleka lelo toza na malade oyo ezofrape mboka mpo eza abomination papa nani ayebi te korona eza abomination ya mokili eutika na bamitakala oyo nani esili te bazobatela biso mosusu papa. Est-ce que vous avez la pratique ya divination étrangère? C'est ça. Occultiste, mingi makambo nzoto. Yango na te papa Jean-Marie. Biloko wana mutu na nzamba ko koma na niveau na te papa. Hotel ezata quand même. Mutu keza mukete. Wana ezaba 50, mwana mwanza zolo ba 46 minutes. 46 minutes mwana mwanza lo papa. Nalinga kufa. Nani kufa yebisa ngai oui zo selema na puissance nini soki totikali silence ndenge bamosusu bateli silence bazobanga bakotinga na justice nga atinga na justice jamafu oyo eza likambo ya église oyo eza likambo ya église kasi mutu soki ameli mwa cognac mwa alcool ematisaka toujours nguya mais tolingi na tuna mutu na oyo totai komona awa mboka ya Rwanda basuspendre plus de 5000 églises pambate bosoto elekaki mingi. Est-ce que awa epe pana biso boyo senga te bakonzi mboka basala biso ata ministère moko boyo kombo ministère des affaires religieuses et bongo sikoyo to sukola nano ba église to yeba nano église nini penza otoko kolandela pe balandelaka pe ba comportement ba pasteur po ete lokolo biso tondimaki mboka na biso ezala état laïque laïcité la kisi église nyonso ezali kondimama mais to tiata ordre pambate okota na Kinshasa avenue moko eza na ba église 60 okuti na ba bisika bato kovanda eza lisusu te pamba te église ekangi bisika nyonso okokuta avenue mobimba sur soki 10 parcelles okokuta 7 parcelles eza na ba église nyonso kaka donc on dirait mosala mosusu akosala na mokili oyo eza te etikali kaka politique na église soki lelo tolandi ndingisa ya Rwanda mpona kosupprime ba église mosusu réaction oyo ekozala ndenge nini tata wana na église na communauté azokomba baza soki 5 combien église alibosu bakokanga yango wana ekobangisa ba église mosusu babana nano na yo ya ye aza soki na baprovince nyonso aza na église papa Jean-Marie azala nano exemple comme ça tokwa otala ya Rwanda wana nsima nene tokosamaka mosusu akokanga ba église mosusu babana nano na yo ya monani donc likambo ya Rwanda eza Kongo te Kongo eza pays ezwi ngolu na makambo na nzambe grâce biso tozwi na Kongo na biso awa président nyonso ayaka reconnaître église pe bazaka na parti prêté dernièrement na monaki président Félix azalaki na kamba si je me trompe pas c'est ça dernièrement azalaki na stade na ba pasteur président Kabila ex président azalaki pe na ba pasteur eza Kongo eza Rwanda te sikoyo bato wana ba pasteur wana ya mabe nde siko balingi ba profiter na confiance oyo bakonzi bazopesa na église biso toza ba génération montante papa toujours ya toujours mata batato lesi bako mikolo pe aja bongo zo sa makambo bongo c'est ngono so okufa en pleine action ajo na te 46 minutes na ajo na ezebele papa biso toza ba génération montante baya ko kangela biso ba église ta ko sa bateau mukilebenge ba mbiaka et c'est à commune mukolo ule asa vétéran na makambo na mazoko baka usumu mutu asangisi bato azote ya bible te ezaka ba ukanga ye bakanga ye nazade zana bavoka ba uti France tomona bango te à quoi sert à l'église Mboka prophète Onésime Ngindu tokomi ko kende penza suka ya émission oyo nalingi opesa bana Congo message moko ya bomoko pambate biso tomonaki awa lolenge pasteur moko nazalaki na Joseph Kabila Kabange l'autre fois kutu toyoka ke azalaka conseiller spirituel ceux qui témoignent à libala azalaka vraiment trop impliqué na libala ya tata mokonzi ya mboka ya époque wana Joseph Kabila Kabange na mama Olive Lembe oyo nazali ko pesa mbote ya limemia na musika ye asafishe ki makasi à l'époque
ti toye komona makambo ndenge lelo to mona penza période da makasi penza o esengela kaza azo position à opposition ke Kabila kende période ya machine à voter hein mais ye atikala simaya Joseph Kabila kaka tango mona mboka Félix Sekedi azungende ya bokonzi awa mais boko mituna ka pere moko bobosa ka Félix Sekedi na Kabila baza bandeko basolo la ka matin midi soir tango yo surtout na Nzambe ozali ko opposition ya kofinga soit Joseph Kabila soit kofinga Félix Sekedi ozali ko bosa na ke bango na bango baza mutoko kabola bango azate mais tango yo finga moko ozo comprendre te ko ozo finga pe mususu indirectement mais c'est ça et fouti papa Zambé basakanaka na yete biso lelo tozwi grâce ya komona président oyo abimi mususu akoti ezalaka oyo basasine oyo akimi oyo ayena minduki biso toteya komona yango te ngade kuna botama première finale kana élection eloko oyo ate esalemi na bato nyonso papa kongo na biso oyo eloko oyo ebimi na miso ya bato nyonso en tant que pasteur okokumisa Nzambe te kozala na couleur te kotelisa te soko onga na zolo beza tribalisme président actuel aza epona ekolo aza président ya bakasenga te président ya bakongo ya bangala ya bazolo tala bato bazoya ko babebisa image ya président de la république bango wana batata wana donc eloko ya mabe eza nini kokabola bato oyo balingi bapesa paix bapesa kimia bazopesa image ya union nationale. Pourquoi yo ozoya ko découvrir bama koluka kota excitation à la haine na kati ya population. Eza déjà image ya mabe a fouti yango azo payer yango sikoyo ya mibale papa Jean-Marie ezaka ke message na zo pesa na tata wana eza prophétique. Izo le kanateva. Na zo yebisa tato iboy. Mutakana na ye abominer mboka na biso. Bana na biso ya mike to pekisi bango batala yango bazo botolaka ba téléphone bazo na kotalaka ngona coin. Bana wana tango bazo tala bongo papa eza déjà pornographique. C'est une abomination. Na kati église ya likambo ese pana ye ami kitisa asenga bolimisi na population oya kosi tango mulayi na matière ya sanctification besoin de l'obanazam pour un homme de Dieu a voté la constante na vision abandaki na Nzambe na tongo na poko azaka na Nzambe ezateka na tongo azaka na Nzambe na poko suki na politique ancien l'église pardon ami kitisa atika nano ba activité spirituelle avant de pas na ye a éviter ba sortie médiatique na ye soki asaleli yango te nazomona disparition na ye liboso ou soit prison ou soit Nzamba kokotsa ndako aolimo na miso abatu mabe osila na ye eza mabe makasi babundaka na Nzambe te azosala foxing neta aprouver batu adéfier batu na minute ezali kambu ya yami kitisa abunda na église te nde message na koka kopesa na ye azolanda ngai pe pona peuple congolais to sambela pona ba conseil na biso to sambela pona ba conseil na biso bomoko pe komikitsa liboso ya Nzambe pe liboso ya mibeko ya mboka ya Congo pona kotonga ekolo na biso ezali maloba ya suka ya émission alelo ya prophète Onésime Ngindu oyo azali pe mokambi ya Lingomba ya Banganga Nzambe oyo etangami na kombo ya le combattant du Christ.